Kopi aza camarade ya Mosaka te. Pe Cindy Leker ayebi Mosaka te. Oya zo sala bat ba mona est-ce que bata société na bango ba lo baneni. Ba ko ya bo Cindy azo ya bona na jeep na ye ya sika, carnet ya sika wana limousine azoya. Mosaka azoya bo Cindy oyeba nete ki wana Mosaka. Mais Mosaka oyeba o wana honorable Cindy Leker abando sa neti. Atala tant tout passe bien pas colane. Patron Mosaka atindi Mosaka a manqué Cindy Leker. Tu vois la preuve que patron de Mouto Tinda. Même à porte-parole, non à porte-parole là. So Mosaka sale émission lobby kaka combat confité ma lobby kaka oh non vieux wana ya mon fléri. Yeba que na che patron de maman aussi patron de Tinda. Mais selon ba dire ya Mosaka bi yo gagner la qui était yo senga ki nde a cessé les faire. Ngai na senga ki était ngana benga ki ye pona gangela ye. So lobby ke ngana lobaki na yeke oh boy abi misabodio. Abi misabodio ngana lobaki na ye. Abi misabodio makamu yo pesa na ba audio Mosaka. Abi misabodio ngana za no dio ngam na benga ki ye. Pourquoi ya lingi kaka akene sous prison pour la deuxième fois. Nana obi misaye. Na mona osala be mission na mwana te comme Mosaka. Oui, boss na pe quartier latin. So bandika oh qu'est-ce na bazwi ni nganga. Ah yemo azolo babongo ana mona nini te. Biso to bi. Ano ba makamu na biso te. Bolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ils spécialisés dans la distribution de boissons alcooliques, locola, whisky, champagne, vin, PMI Soussou, Bazali Koteka, boissons non alcoolisées, locola, coca, fanta, Ozamo Bimba. Zomi a en l'île de France, Oyo Bazali kosa la distribution partout. Mingi Penza a en l'île de France, livraison ti bisika nyo sokolinga. On a salle de fête, on a ndaku, on a dépôt, bisika tout okolinga, Ozamo Bimba. Benga bango na numéro Oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique et non alcoolisée. Et là, on a senga Mosaka à part dans tika makamna bino. On senga pardon, te senga pardon comme ça makamna si lamba moko. Société na ye et ya na TV et sengi pardon est pas honorable. Mosaka za ma muyo comprendre te mutu moko. Alors so na batu seke batu to na ba mabe. Comment na ebite ce orchestre na bango yo mona ngonde parce que nga retour ezake ma mutu Mosaka zo lo banda kaza na orchestre na bino BCBG nga retour ezo parce que bozo tindaye. Peuple de Dieu, ministère des affranchis avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Ba memeli binomo bange na fête. Fête de la moisson, Oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours, ya jeûne et prière, to se concentrer, tolo na potobuka, nanzele lo sambo. 50 jours, ya fête de la moisson, yaya ezali occasion mutu azangate. Et mon clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, baeba botaka te, bakobuka mabota. Baeba zangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe, bato nyonso balingaka nkolo, to bengi bino bongo le 16 juillet na foire internationale. Fête de la moisson avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi. Bah, les affranchis, nous sommes peuple congolais, on vous invite le 16 juillet. Nous allons expérimenter le boko ya Moussali Nanzambe Emmanuel Dodi. Fête de la moisson, l'homme de Dieu Emmanuel Dodi. Moto Azan et Loko Anzambe, le 16 juillet à la fois. Foire internationale, tous en ma pamboli.
Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, alobi mokolo wana akosangisa lola na mabele pona komema mapamboli guérison pe miracle na vie ya bana nzambe oyo bakozala au rendez-vous na Fikine, même ba oyo bakozala connecté na internet le 16 juillet 2022 na kati ya Fikine. Fête de la moisson, référence biblique Lévitique 23 15 à 16, Psaume 126 5. Moto azangate eyakanie omoni ne bazalaka ozwa bato mosusu kende zwa bamiko balola oyo apesa misu utilelo chez baparent. C'est ça aussi, hein. Vous comprenez? Soki aza na posa zonga susu selembao ezala nango polele mpona mututu. Oui. Mais avec ndako kano Macron zwana ndako. Et bah porte-parole au barbomisa biso nzambe na ngai. Ah, ndaka merveille. Eh, merveille qui m'a bonné, tu vas présenter tote kandaku. Biso lo ba tote. Sakanda mona. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali un bateau là qui est amoureux donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Mbote bandeko balandi ya Fimbu na Fimbu News 1 ainsi que Fimbu na Fimbu News 2. Nous allons toujours wana pona ko procurer bino ba information en temps réel. Alors je n'ai pas quand je commencer cette émission sans pour autant remercier celui qu'on appelle Macron Gimbi. Donc c'est lui qui est derrière la caméra ainsi que Whisky Ushia. On va toujours wana pona ko réaliser nyonso o eleka na Fimbu News. Alors mesdames et messieurs, je ne peux aussi en aucun jour oublier celui qu'on appelle Ken Tenamakize mon boss. Donc boss na oyo azala toujours wana pona ko pesa nga toujours ba reproche, ba remarque et tout. Alors mesdames et messieurs, j'ai une surprise pour vous. Ndako bomona, eze pas merveille rambo. Na lukaka na nga eto sa l'émission qui m'a nga kaka. Alors lelo ko na benga ki andime invitation na nga ça les surprise bien qu'il n'a respecté RO pesa ki nga te na déjà bien avant. Alors Macron Gimbi la na caméra le temps pour moi na sala. Bien qu'il n'a respecté papa. Bonjour. Merveille Rambo. Papa Nanga, c'est bonjour Nan. Bonjour. Nayo soigne ça yo. Oh. Nayo soigne son sincèrement. Si na ozona chombo na
papa nasengaka papa nanga o ba émission akima nga kaka lelo lokwa nzimi ayebisinga na surprise en fait ngai te bo c'est ça nous bisous en fait ngai te bo sana mutu mo boyo moni faut bo sana Didier Sikou Didier Sikou. Ouais, Didier Sikou donc merveilleux ça n'a pas ça ça ka moto partout comment non moni biso toza bato na ba rendez-vous belé bon mais on a salé moi faveur Didier Sikou ko talanga profiter au sala na esa mabete na uma bete ba sujet il y a Didier Sikou en tout cas na ebi azobo ma moto mais yo déjà bien tout ton merveilleux quand papa na ngai merveilleux au cas danger c'est quoi ton bagi yango na donc moni biso to loba so tandami boende fais ça micro zo senga micro etandami boende non aizami ba wane utege oya na otekango oteka donc wane utege oya na otekango ba tu na lancer message wana na oteka na minute bo message na boro to koloba esu mingi te na ba to loba esu mingi te bino mo moni ke to recruter ba mission na quartier la te ba juba ka donc voilà quand on a tali na bino fona l'accès au parking aux angumbo de chelon donc voilà rien à dire le ban bonne santé en attendant na tout na santé na yo mo na santé na ngo pepele très bien na très bien na utaki boulot na uti mon fleuri ko zonga nyoso yango donc voilà na yepe na bima lisusu merveille kobima numbangu tenga za pour ça na linga misuni grave bon na habité bilo ni balambaki balambi nini na habité quoi. Quelle surprise! Didier Sikou. Quelle surprise! Ah bon, ils ont parlé. Vraiment. Grand frère. Ouais. Didier Sikou. Ouais. L'homme au attirer à Kimi la Ratiabatou. Bonjour, bien grand frère. Ok. Ah, naza bien quel bonheur kokuta na o grand ngai. Bien que bokima nga kaka. Oh petite Nabino. Na oui, ben omoni. Oh petite Nabino. Bon moni nga comme directeur etanda. OK. Donc TV. Maman là la chambre. Merveille, na moni on dirait table déjà servi. Elle est à la fin na ba no milieu là. Merveille ndako ka no Macron zo na ndako. Et bah porte-parole au barbomisa biso nzambe na ngai. Ah, na merveille. Merveille qui m'a bonné, tu vas présenter toté kandaku. Biso lo ba toté. Il faut toté kandaku, on film na film, il faut toté kandaku. Donc voilà, ba yeba ko déjà ba mona. Voilà. Nzambe na ngai bobominga koto. En tout cas, vraiment tout à l'heure. En tout cas, vieux, avant de kota na masolo na biso lelo to se servir na noé. Pour la monnaie n'est pas merveille, Rambo. Le temps c'est de l'argent. Tu continues sur déjà à table, bah la minigno. Habitez maman. Zambé la ngai merveille Rambo bominga. Tu aussi sans biso mbali. Bon. Nana koka boit naza muta émotion. Tu as pas merveille Rambo. Vieux, bah servir les annonceurs. Merci beaucoup maman la ngai. C'est comme en fait ba griffe partout boende to yo ki ma penga na koka na boete vie na ngai. Merveille Rambo. Merveille Rambo batika yo. OK. Macron ngimbi ozomona. Ken piana makizembo mona makamba osa biso côté pas merveille Rambo. Habitumba ba porte-parole des problèmes. Ba porte-parole ya ba orchestre musubo invité nga pe na ndako na bino ato te kanda. Au poisson. Ah waouh. Ah. Ngana koka. On est maman na sebene. Oui, mais le fait kaya omona bona mi tondeli déjà. Na koka boete. J'ai boni ba activité en même temps tozo lia kaka même. Tozo ba. Boni maman la ngai ba activité za bien, musa les autres qui bien. Société zo marché très bien. OK. Viens na ngai. Yo za papa bien que tozo lia na masolo musu ba sola on a table était mais du que à part invitation, on a peine invitation mususu. Et on a une profité même temps tozo lia, tozo so la capé. Bon appétit hein mon grand. Merci, bon appétit maman. Merci en tout cas. Papa nanga. Guerre ya ba porte-parole ndenge ezokinde. Oyo zo mona ngona ndenge ni. Koto ba porte-parole à JB, koto ba porte-parole ya Lévier Rambo, makambo yo mona ndenge ni ali oto okende. Maman nanga na webiso boye. Ngai soki tozo sola na yo. Omoni makambo société na biso, ils ont engagé société la biso. Oui. Et là alboso na lobano boye, na ebi ke nalanda ki émission moko
Moussaka Salaki, azo s'adresser na Vienanga Koffi Olomide, na honorable Cindy Leker. Tant que masa ba ebisinga na ndenge pe ba yako lakisanga na zui téléphone na ngai. Na benga ki Moussaka pona gangela ye. Ah oui. O gangela na nini? Pona loba na ye ke kopia za camarade na ete. Ya ngotende pe na kati parole te. Non, zela. Kopia za camarade ya Moussaka te. Pe Cindy Leker ayebi Moussaka te. Cindy Leker ayebi Moussaka jamais. Atkala otala epe na te. Atkala pa komona epe te loko moko te. Api kopia zali camarade ya mo. Merci Merveille Rambo. En tout cas, Naké. Vous comprenez, maman? Oui, papa. Vous comprenez? Les abongos. Alors, on a bien acquis. Pour nous gagner là, pour nous bisaye. Tika comme ya quartier la terre. Équiper ma caméra société na bango. Comprenez? Mais selon va dire ya Moussaka bi yo gagner la qui était yo senga qui ne a cessé les faire. Ngai na senga qui était ngana benga qui est pour na gagner là ye. Pour expliquer que azongela lisusu te kotanga kombo ya Koffi Olomide na TV ya Vienanga. Bona za Vienanga mtu abokoli ngai. So na za bweza ye na ajwa zunga muki atangi singa makamnyo soto ebele mukile yebi. Ozo comprendre? Na boti bana pa na ye. Na sali bina nganyo soto na maboko ne. Donc boya mutu ayako keka na TV abanika mamoko loba n'importe quoi pour na ye. Yo so mona na TV na ye koloba. So na lobby parce que trop c'est trop. Ozo comprendre? Il y a bandi TV le loté. Ngane to bandi TV dans Agini. Tant on a le canal TV, il y a le canal TV dans Agini. Aujourd'hui on a 59 ans. Mais ben il y a 30 ans ou 31. Comment faut comparer trop jeune? Dans un petit papa de soin de ça na sensité. Alors il y a on ba ki na yeke ce qui a continué les sous na koya na TV pour na kombo ya Koffi Olomide na honorable Cindy Leker. Ngamoko didem na s'adresser na ye. Mais selon va dire ya Moussaka Merveille Rambo za awa toko ke no bango jamais na sima Merveille Rambo. Selon va dire à Moussaka Merveille Rambo da traiter ke no akokoza la mwana musala Cindy. Ya ngoya yake ko loba o ya loba ki wa. Maman na ngai mutabani makambo eza Moussaka eza Merveille te. Na bani ko kota makambo nyonso tout. Je suis gâtée en tout cas aujourd'hui. Mutabani ngo eza Moussaka eza Merveille te. Moussaka mutabani parce que ce que Merveille eza na guerre na Moussaka. Ya Koffi Olomide ni na kati. Il y a honorable Cindy Leker ni na kati. Et que Cindy Leker na vie na ye. Atika lo mona ta Moussaka. Ayebi Moussaka. Au mona Cindy Leker a fait na TV, au mona ke na TV. Au mona ke a na TV azota la ba chaîne na biso. On meta la ba chaîne internationale. Ata la ba chaîne na biso ta. Vraiment. C'est ça le problème. Il y a un lobby qui n'a pas été dit. Ceux qui ont été sur la TV, na kombo ya Koffi Olomide, na kombo ya honorable Cindy Leker, pe na kombo ya société na biso, ngam na s'adresser ne akipe makamba société na bango, aloba makamba société na bango, et non makamba société na biso. Vraiment. Oh ya zo ba makamba société na ya bat. Bat ba mo na ete. Oh ya zo sala bat ba mo na est-ce que ba société na bango ba aloba neni? Toboite papa nanga so totali guerre na façon ezokende. Merveille pe asataka ki pe personnellement na président na bango. Yo moko yebiango. Je sais pas aza président kutu awa, je sais pas. Ngana lobi na yoke Moussaka soka tangi lisusu komo ya Koffi Olomide na TV ki ya honorable Cindy Leker ngana ko s'adresser na ye akipe makambo ya société na bango akipe makambo etali batu na bango aya ko loba makambo etali société na bango et non makambo etali quartier la terre quartier la terre etali Moussaka te eza Moussaka te yo bi quartier la terre poko la batu boni yo bi ngana na bana boni na bana quartier na boti ba na maboko ya Koffi mi balé il vient en Europe na mbongo Koffi baleki bana poto na mbongo quartier la terre so yo kana TV Koffi za camarade na hote banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tu ezali
cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango joli kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mobangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kakekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kati. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Yemo ayebisanga ki azara fanatique à Koffi Olomide. Vraiment. Yemo ayebisanga. Oui. Aloba na ngai ki azara fanatique ya Koffi Olomide. Alela Koffi mabe. Ngam na lobi mama na loba ayebi. Ngazalaka voisin ya Mosaka na Kitambo. Ayebi. La futela na Kitambo en face anda kuna bango. Ngai Didier. Ayebi bien. Mokile totala biso na futela na Kitambo na bandundu wana. Dans Mosaka nda yebiso kazala fanatique. Mosaka yebisanga za fanatique à Koffi Olomide. Mosaka. Selon analyse oyo ko sala nyonso ana zo sala na eza c'est dû à quoi? Eza pona ni na yeko na koloba makambo etali société na bangote. Na za koloba mambo etali société na biso na o s'adresser na Mosaka. Atika na pekisa ki na téléphone na bina ye uso lobi ke ngana lobaki na yeke o boye abi misa bodio. Abi misa bodio ngana lobaki na ye. Abi misa bodio makamu yo pesa na ba audio Mosaka. Abi misa bodio ngana za audio ngam na benga ki ye. Ngam na benga gaze. Na lobi na ye tika kombo ya Koffi Olomide na TV. Tika kombo na Rabesini. Oui. Ah Chichi. Ah, et pas bourgeois, s'appelle Merveille Rambo. Ah, Moutakenda Kenda Afrika Lemba. Souka nango poto azongi. Ah oui. Vieux étant que grand frère ngana ebi rôle na yo, il faut un rôle moko ya rota kimia na kati baleki na yo. Pour ce total, bien sûr Mosaka nda banda ki menenge moto peli déjà makasi. Pour Merveille peut attaquer qui trop ba côté mususu. Na lo mena niveau ko bimisa ba. Na lo na yo mama soki Merveille attaquer qui po Mosaka mutabandi makambo. Mais ben mutabandi angote, Mosaka mutabandi makambo na TV. Comprendre? Donc Patrick Pambo bengi ngaike, oh non, vieya kotala makambo ezoleka na téléphone ya Patrick Pambo. Mamona bandi kotala. Mon Kelen si kwa za musika benga nga papa, tala mtu mwa azotanga kombo ya Merveille na TV. C'est ça. Exact Merveille mutabandi makambo ya Mosaka. So ndenge Mosaka bandaki makambo. Vous comprenez? Ndenge Mosaka bandaki makambo. Société na bango. Ba pesi na nimbongo hôpital? Ndako l'hôpital. Ngatonga voilà, tomba ebisingai. Il y a que comparer Mowei na makambo teli ya Koffi Olomide. Na sasi ni. Koffi Olomide akosomela mutu ndaku, akosomela mutu ndaku ya lokuta. Non. Boni baleki na quartier latin. Boni baleki na quartier latin de A à Z. Oh, Koffi Apesakati jusqu'aujourd'hui. Boni. Et belé. Ba leader rebelle ba lia oso na biso Koffi a contribué na vie na bango. Mais surtout banda kuna bango liboso ya vie. Koffi mutabimisi mbongo gan parti ya na muke. Oh non, na président la tanga moko témoin. Ça ki mbongo. Ngamoko témoin. So na kosi di kambo benga pole mukendi. Tobenga. Tozala na pole mukendi. Mbongo ezokota boy Koffi. Abongo ko sango na ndaku na ye. Abisipo pesango kingandi na botanga kombo c'est ça mais eloko ngana obeta sete Mosaka atika kombo ya Koffi Olomide na munoko na ye na télévision pe kombo honorable Cindy Leke ko Cindy Leke ayebi ete na vina etre ka mutu kombo Mosaka te ayebi ete atoi ba pe mutu kombo Mosaka te comprendre ngai mo Cindy comme na niveau ko na lobi na yo Merveille azala agini 33 ans, 33 ans. Mon vie à Merveille. Il y a aujourd'hui. Bon, Bimisa, vie à Mosaka, il y a 30 ans, il y a 59 ans. Vieux Didier, tu as un dossier où le vieux Rambo. Les vieux Rambo, autres en respect, belé pour naïe, azuli sous kaka moana ya Mosaka blanc na côté na orchestre. Et puis après c'est Jeep liko. Lambo mon a dit que maman
mais mona wana atambola azwi vite atali ke pesa kozwa vie eza quartier la terre akosani vi na ye na age na ekufaka bongo aleki bokeso tu ozotanga ebelebele nga na yebi na nga bakomona wana moni nga na vi na nga banda tata na nga na mama na nga banda tata na nga na mama na nga babotanga mutu amemi ngai na baokese musu oyo na bano ke na kombo ya mama bana na nga mutu amemi ngai na miziki ya bokese mususu tanga kenene ba omba visite Koffi Olomide mutu moko te tilo la topika mona nga na ofuta biyo mbe na okota concert à Kingani rien na concert mona kenda kaka ya Dudu Kibinda le reste na kota raté na yebi makamelika na ba société batute bo petit wana atali parcours à vie na ye atambola tamboli tata botae asundola e ayebi te ke mona soka melaka mili kumbalaka complexe umbe se ayebi angote atali poids complexe amela mili qui a bien il faut écarter la tête amoni ba santé ba merveille amoni ba santé ba lindalala ba omba atali ba jeune to na bango ba promotion mo bazwa ba jeep Koffi Olomide Koffi Olomide na pesa voiture na mbula boni et pas ko la mimbala moko jeep na mbula boni ah iumeli akasi yo moko tala peta suivi na ye so yo boti mono sundoli mutu ayaye ko luka vi place moko pesa beta bravo ku balongo le charge na vie que tangisi mona ta. En tout cas, vie Didier, na yebi oza papa, oza pe grand frère na biso nyo surtout na makambo nyo surtout ezole ka internet oyo na ndenge les vieux ramba komi na niveau ya okotsa blana na orchestre to boyite to sengite ke bo pese punition. Ba propos musupe blana zo tenir na télé vis-à-vis ya papa na ebo monte que quelque part pesa mabe azo manquer papa ne respect. Maman na ngai makambo wana etali ngai te. Te il faut tala bino po bozana mwana mosala na maboko na bino. Makambo wana etali ngai te a manqué te azatata na ye wana mwana et moi rien à voir. On a parlé si quartier la terre et Koffi Olomide. Na lobi bien que na papa la nanga bien. Tala kokate la nanga bien. Na lobi bien. Ceux qui m'ont saka continuer na Koffi Olomide. Honorable Cindy Leker tozana bino. Tozana bino oyoko ngana ko se charger na ye kana komba Koffi Olomide kana komba honorable Cindy Leker okopani atika kombo ya honorable Cindy Leker atika problème la camarade na ye te ngana bana na ye aloba na ngai ngana bana na ye à l'époque moko na kendaka matanga vite tangu na ba ivoise na ye na bana na ye boy aloba na nga siku na ka fanatique ya Koffi Olomide makamba ngo eza grave donc ozaki voisin na lupangu na bango famille soit lupangu na emo ya bana ka pa na bango j'ai dit makamba yoloba ngana yebi mosaka zo banda pa na bango na kitambo nga na futela ka face na ye tuna ye ngana otula na voice moko tuna ye leki attends leki ya madame na ngai leki madame na ngai repose un peu mama bana nga leki na ye azofu atie terrasse pa na bango so na uti musala na banda na ye na terrasse na bango e pe ya leka mwasi na nga pa na bango comprendre wana ye azofu na pa na bango nga nazali locataire na nga banyo futela na bando futela na otango na ba futela na mo fleuri na longo mo fengine na na kitambo ndako ko mara mukene na kitambo ya ko banda pa na bango nga na futela ka ndaku pourquoi na so na ye mon cher boni pa na ye bara musaka yango wana comprendre yango na bina yo mosaka atika société na biso tranquille akipe mamba société na bango a déranger bato yo ya ba voisin ya société na bango et non quartier latin. Comprends? Quartier la terre ya Koffi Olomide oyo azosala na kanda non na kanda pona ko mutu motale kana TV pona komba vie nanga c'est ça non c'est pelate siko nyoso zo ba Olivier Moneti ndio lo ba ou comment atindi ngai te bien kotina nga to mona ngana le kana TV tala nga bien otina ngani eza kwa yoba finga tatano na nini te mutu ba finga tatano okay tuna mabe na kokata okopanda direct makofi gauche droite après tu ko ranger après parce que ningi nga soda ya Koffi ya tongo leki na ye ye mutu aboko linga so naza Didier siku bozali Koffi Olomide bo kilo na oloba tu ba yebi ngai ke Didier Koffi Olomide mutu ayebi nga na boti bana na maboko ya Koffi naza père de 4 enfants tout na maboko ya Koffi Olomide batu tu bayebi Keren Siku Anthony Siku Princesse Siku Brunel Siku et Chloé batu tu bayebi
On comprend? Alors, na bandeli lisusu. Ce qui mosaka, a tiki komba Koffi Olomide na TV. Nga Didier Siku, na s'adresser na ye. Na honorable Cindy Leker, ayebi ete, na vi na travail ba mutu comme mosaka te. Ayebi angote pa mona yete ala na répéter, ayebi makamna yete. Bako yabo Cindy azoya na jeep na ye ya sika, carne ya sika wana limousine dazoya. Mosaka so azoya Cindy oyeba nete ki wana mosaka. Mais mosaka oyeba wana honorable Cindy Leker, abando sa neti. Atala tant tout pas jouer pas cola. Il y a les kinae. Et ça bon. Pour bah nous super circulaire que Makambo est comme qui na mato ya honorable Cindy Leker, elle était très fâchée et là on yoko senga mosaka à part na tika makamna bino. Senga pardon, tu as fait un pardon comme ça Makambo si lamba moko. On monnaie ça. Société na ye et ya na TV et sengi pardon pas honorable. Noko yo motoko sama mingi na ba escroc pe o mata bangomba ya mangengenge ona kosala ba jeune prière o nyonso ozwa likambo ya voyage ka se simbaka te tala agence de voyage ya solo pe assure yango yo agence de voyage Orso Traveling awa bazali kosala musala kitoko pote ozwa visa na yo na pete nyonso kasi tunanga nini bazali kosala pe réservation ya ba hôtel pe réservation ya billet na yo na bamboka lokola Chypre, Cuba, Albanie, na 2 semaines ya pamba, ozwi visa na yo mobimba na niveau ya 2 fois te. Pe espace Schengen, ya kosaka na kutu te, okozwa visa na yo kitoko, na mbongo mukie lekete penda, ozwi visa na yo, pe o voyager na kimia nyonso. Agence Orso Traveling, ezwami na numéro 397, boulevard du 30 juin, référence Kin Marché, Expel Store, na commune Gombe, en agence de voyage. Orso Traveling, bazali kosunga bato poto okende poto na pete nyonso po bato ya lokuta bakomi ebele non ba supporter bagangi société nini yé société na bango te nga na bi quartier la télé c'est l'orchestre na mboka na biso Congo na ba quartier la télé na tala na nga TV te na ndaku na nga so ba bezo na taka te na musique bi balé na beta na ndaku na nga so na beti Koffi Olomide te na beta Dudu Kibinda Nkoi oyebi Dudu Kibinda Nkoi musique na tala ka yango wana kaka pe tamtu na bani na ke ko se disque wana so ki ya leti na TV mbe société na bango elobi na ye kende na TV senga pardon po makambo yo mto lukiango et non mais c'est une poto aye ne ki sasa soit l'émission va présenter moi yoji nae moi mon chino ne ya sikeza valeur à 4000 et ça le zoalani en tout cas ayo ça le zoalani. Mais vieux Didier, yo étant que grand frère, on n'en disconvient pas. Toyebi que makambo, il faut bobo mamoto na sens nini. Parce que toyo kepe ba nungu que na société na bango ba gagner la ki mosaka makasi atika ba comportement oyo a se comporter. Yango posta donc soué na yo ezani puisque ba kola société ba gagner les déjà. Yo siko posta no ezani. Au moni soki société tanga na benga mosaka pour na blâmer pour na gagner la ye, pour na blâmer que non, tika kombo honorable. On comprend? Il fallait tika malamoko, atika Koffi Olomide camarade ya mosaka te. Vous comprenez? Koffi Olomide camarade ya mosaka te. Ngana gagner ke po atika. Na monia to tika rate a continuer toujours pour la deuxième fois. Alors, c'est vrai que yo gagner l'équipe à Moussa. Pas Moussa. Yo si qui a commandé moto. Na lobi na yo nga Didier Siku mutu na benga ki ye na téléphone nga na benga na bi Mosaka. Pourquoi donc ça? Et là on nga kanata nga comparer honorable Cindy Leker na Koffi Olomide na makambu ya maman Mbiliabel repose à peu papa na biso taboulé. Ndelo pesi nga kanda. Comment on comparer makambu batu na makambu ya Koffi Olomide? Et ça na rapport ni. Bon lelo sikoyo. Maman Mbiliabel so rapporter plainte. Bon moné mabe. Pourquoi on y na kombone na TV? C'est ça aussi. Famille ya taboulé bana na e. Soki baye. Bana na bembi bal biso ba star. Ba fundi yesi ba porter plainte. On s'en reprend. Pourquoi il y a une kaka qui est sous prison pour la deuxième fois? Non, non, Bimisae. Président na bango Bimisae sûr. Ngai mona ngari na voir président na Bimisae te talinga ite. Na lobi nega ke soki aza la posa zonga susu selemba ezala ngo polele pona mututu. Oui.
ezaka polele. Alors, vieux Didier, on a bien tenu to lia boé, to ko benga pe merveille mo bien kaza occupé. Aya quand même moi benga ça parler na ye. Na kutani pe bino boye. Moi aussi je m'attendais pas que ngana dit que j'avais un programme avec. Yango pe na profiter na yebisa, yango pe na profiter pour na gagner la ye lisusu pour la deuxième fois que atika makambo. Na la merveille kangami na chambre boyinya. Mère, vous comprenez? On va terminer à papa. Yaka to lia te nga na obanga nga biloko ebele boye. Nazo ya 2 minutes na pesa no Didier cadeau. Ah OK. Oh likama ba cadeau fait Didier cadeau ngo za nini yo. N'habite baba. Obanga merveille pas muto ba surprise Tu sais que moi je m'attendais pas que Ozaki ndako porter parole comme merveille Rambo. Waouh. Blouson ezo créer ba problème Azem poli o amasa na nga kabela ngai minyo akoluka masa na be longine concordé te na pesa ngo. Ah, waouh. Collection mon chinois. Oh mon chinois c'est 4700 €. En tout cas, l'argent parle. Voilà. Mbongo ezoloba. Binomo bomoni porte parole. Mais après apesa batu mingi devoir, on va devoir apesa. Mais porte parole il y a numéro 1 il y a Afrique. Ouais. C'est Kofi Olomide. Mama to bang oh. Yo koloki banze montongo botamo bando banze mon. Mingi ka Kofi. Bakasi. Légende. Waouh, lelo ba pesa. Autre fait solo. Atika. Atika. Moko te zaka moko na Congo. Ah OK. Ya gampo te quadre. Atika. Ça mayu ya te j'espère. Ah, nani so za datu fabo. Moko kaka na Congo. Mosaka donc c'est-à-dire c'est l'incarnation du diable. Merveille. Viens tu dis ça pour ça pour ma moto yo zo pelisa li. Ngala leki Mosaka na puissance. Parce que bango ya rolo banyoso songa lobiga 2 phrases. Omoni mamboye là. Donc azo lo orchestre na bango. Na éviter. Merveille, mina ba champagne. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Sincèrement. Non maman, omoni makamususu. Toke na on a ningezo kende. Comprendre? Mutu moko ta ko ba na TV atali ba finga papa na ba finga pa yaya na yo ta onimate. Là tu as raison. Ngata una yo kaki na vi téléphone na bengi na bine comment ozotanga ozota. Après soin de sa merveille. Bango mi balé. Entre bango ba bango mi balé. Non simba ne ba leader mabe maka. Ngai ka so mutu na TV. Monika ninga bango ba saka na TV. Ba ya ba s'adresser na Kofi Olomide. Sikoyo nde ba comprendre que ah te Soda na moko boye alega na ba TV n'époque moko boye o aningisaka Didier Siku Didier yeli susu esili donc oyo bona nanga bien oyo ko s'adresser na Kofi Olomide vie nanga yeba ke na ko se charger na ye qui peut makambu ya ba société na bino botika quartier latin. En tout cas. Botika quartier latin pe honorable Cindy Leker ayebi na ye bato mususu te bakombo bozotanga so bakombo basata so yini ayebi yango te. Babundisa mona za na 32 ans. Mona batu na 32 ans azuivi. Awuti poto tala parking. Stable. Pamba ajo 32 ans. Bon, 32 ans peut-être nda ebite soki na 32 ans. Elo nyo la tabto ke Mosaka za inao. Mais non, il a 32 ans. Mais il a 31 ans, 32 ans. Bon, t'as la 32 ans. T'as le parcours à merveille. Vraiment. T'as l'Afrique, nous c'est un homme à féliciter. Azam t'as félicité. Les gens écoutent mon cas, mon abatupo. Aboko la paix famille nae. Ou même c'est les familles ma caméra. Yo to bongité. Rien à voir. La quartier là. Tout tourne autour de la jalousie, c'est ça. Mais ton père a sa haine. Mais oui. Parce que des places aux alliés. Non. Société là. Bon. Ton appel sur un briefing moi mkelo moi mke. T'as tout bateau baleka la quartier la terre. Au monde ne bazalaka. On doit battre mususu kende zo ba miko balula. Oyo apesa musu tilelo chez ba parents. C'est ça aussi hein. Vous comprenez? Si c'est la vérité magamozo lo bakeno Mosaka tilelo za pas ba parents en tout cas c'est ngana yebi vi na yete. Na yeba getang na aza voisin na nga. Oui. Ba voisin ngana. Je confirme que sur Mosaka lo bakena ba mapango ebele c'est que déjà coli. Non. Oh. Mais pas la vie là. Yoza va pas me beleti na 50 et 50 quelque part chez Bino. Oh tu vas normal. Viens Didier c'est quoi bon manga. Viens Didier. Mais na la vérité na pour monde nini. Ya na ngai.
tala moninga ngata na santa ki ke na komi nga no bana pas kofi nga DJ na no bana pas kofi na ba age moko boy nga na bala na 2000 kofi bien on a 2006 mais si na bala en tout cas mais oui demande la mise en quartier la te ba ipsa yo déjà na la na bana pas kofi mais là na ndako mon féri ba histoire na ngai vraiment on comprend j'ai Didier je ne sais pas tous appels la bino merci lika 2007 on so esili Bien Didier na la posa o se kamingi te na za mais quand on mututu de 2007 on va chez bino esili te oh on va pas bino 60 ans o tikeli banani oh 60 mètres carrés autant on moula boni po bana ba ya okota bavanda Didier non 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 aussi ça donne o moninga ngana lo baba moninga ngana na 4 noko ba champion mboka oyo de so aussi minga yo moko regretter vina yo ke tu na no zone ba yebinga pona mwana mbinza o regretter vina po niveau ba ko yo mo ba mino simba ngo boy Didier ba ko kebi sozo kebi san Mosaka soka cette émission lobby ngai na lobby Mosaka na lobby bien la nanga bien na lobby na Mosaka soka s'adresser ka na Kofi de tokeni musika pa to suka to suki donc hasta la vie na ye na société na bango ton message en osa fort hasta la vie na ye na société na bango mais soka touché honorable Cindy Leker a touché Kofi Olomide vienanga tozana bino boyoka suite en tout cas so le kinga fort a côté singai comment erogoni Selembao so ngapela le qui est fort na côté c'est Lembao en tout cas mais ce qui a tigité ah ça va tout temps bon nzela tout temps la marombe oleka en tout cas merci beaucoup vieux Didier na sepeli comme on a bien cause na état moko ya kanda mais na rotika on entend quelques minutes na sur la peine à merveille Rambo pour makambo italien en tout cas batunyo soto ouais c'est bourgeois merveille en tout cas merci déjà na accueil chaleureuse oyambinga bien na lié na tondi na meli champagne na komika biseka seka boni santé lobana ouais santé trop bien boni quartier latin ouais, évolution na wekendeni quartier latin très bien boni enfin na outil mon fleury na yemba la moko donc nazo pe mamuki nazo bima OK donc les boss de la musique congolaise les patrons je les salue là où il est les grands Mopao Quadra Koraman solo ba trop te nazo comprendre te batata mikolo bazo bisanga sala émission na ndako na outil poto to maka concernant makambo en tout cas je te félicite félicitations j'ai aimé ndako propre appartement en tout cas posé. Voilà, bamoni parking. Parking na moni bakar en tout cas félicitations. Ce que tu peux ça bakar. Donc nazo signaler batu déjà blanc na Mosaka. Na Ronaldinho bazana quartier latin. Donc voilà, bakotaki batu wamona be bakar na bango donc voilà, ya moni na bimiselo ko wana na cadre kaka. Mais moni enfin na CP le roi Didier répondre Mosaka parce que batu le roi ba Mosaka so talé boye mo déjà illuminé de l'axa. Signe sur ma bé. C'est un mensonge. On a grand frère na yote. Oh continue ka ko kumba to luka kimi kota. Guerre ke mabe oyebi. Mais guerre zo ke ni mabe nga na état de ballon état de droite. Donc c'est-à-dire Mosaka za ma yo comprendre te mutu moko. Alors so na ba tout ça que ba tout na ba mabe. Denis les azama mabe, Ken Piana za mabe, Vezakara za mabe, Frank Stema za mabe, Vincent Chulu za mabe, ngana za mabe, mutu moko. En tout cas, merveille, n'a pas posé une question. To lembi ba appel à batu. Batu bazo benga tongo midi pourquoi? Bazo tout nabiso comment fait-il que Mosaka a s'attaquer à orchestre na bino, mais bino bo se permettre beaucoup de sa moine na quartier latin pourtant manquer papa na respect. Donc en fait, biso quartier latin des entreprises. Entreprise ça la musique, on comprend. Donc yango ya ozwa mutu nyonso yo azana azana talent na ye. Vous comprenez? Azana talent na ye donc voilà, soka yeba ko engager. Mosaka legi na TVO Didier abenga ki apekisanga. Didier apekisanga ndeni. Il y a département na ye. Didier abenga ki blâmer ye. OK. Tu vois? Donc Dangela qui est équipé marambo orchestre na bango. Vous comprenez? Vraiment. Voilà donc voilà comment n'habite ce orchestre na bango yomona ngonde parce que nga retour ezake mamutu mosaka zo loka banda kaza na orchestre na bino BCBG nga retour ezongi parce que bozo tindaye comment mutu mbaro za na confiner batutu donc Denis les azama be Vincent Chulu azama be nani susu azama be bien genal Blana azama be nga azama be Ken Piana Frank Stema donc mutu tout
Pour mosaka za mabe. Entre nous Merveille Ramboyo étant que porte-parole il y a Kofi Olomide, on a respecté trop. Tu ne trouves pas que yo pour ça qui va bouchon trop loin parce que dans le bon connaissance de cause, tu aurais dit t'attaquer ou bien répondre directement à Mosaka et non au côté pas ba leader na bango banzo côté na ba vie privée, on te ko gafa qui côté ana. Tenga mama yebisangai. Patron Mosaka atindi Mosaka a manqué Cindy Leker. Tu vois, on a preuve que patron de Mouto Tinda. Même, elle a porte-parole. On a porte-parole à Nan. Il y a Kofi Olomide. Bon, il y a porte-parole à Nan. Bon, c'est répondre un peu plus loin. Il y a Mosaka porte-parole à Nan. À porte-parole, il y a Jibin Piana. Voilà. Donc, patron, il y a un gars qui va informer patron, il y a un gars qui va informer, il y a un gars qui il y a Mosaka qui désormais, comme il loi bongo. Loi Nignon. N'a pas la loi établie. Donc, ce Mosaka a sali une mission. Ce que l'obika, non, on a ce qu'on a bandé, on a pas sa mise à Ghana, orchestre n'est pas si allé. Ce Mosaka a sali une mission, l'obika, combat profiter, mais l'obika, oh non, vieux wana ya mon fléri. Il y a que, on a ce patron de maman, on sait patron de l'autre. Arrêtez de pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP dans Bruxelles. Ezwami na adresse oyo. 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080. Métro Riboucourt, l'une 2 P6. 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe. Yaba bilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio. Le patron de business class. Et tika kota patron parce que bino mo bozolo ba ke patron na bino pété muto azo tinda bino bo répondre. Est-ce que monanga na ya wana? Oui, parni ba patron ba responsable. Est-ce que monanga na ya na komo lo ba patron Mosaka? De yo mongo ndenge na zaleli, moi je suis un intellectuel. Na bandeli na obtention à licence en sciences et techniques pétrolières. Na sala forage et production pétrolière. Na za licencié né na za boy. Na intelligent. Ça je le sais. Voilà. Donc son nga na ro yate na bando attaquer directement patron Mosaka. Pendant qu'à Saline de l'autre côté, rien à voir, à Saline rien, n'a attaqué. C'est Mosaka. Bon, pourquoi on a attaqué patron à Dadi Molaté? Bien, pourquoi on a attaqué patron il y a porte-parole, il y a Francis Dibayato, il y a Nani. Pourquoi on a attaqué Bangote? Parce que Bango, bazo porter parole à patron, Bango très bien. Si quoi pour yo boma moto, oza na posa batu basala nini? Ou soit Mosaka sala nini? Ngai naza na posa Mosaka elokote. Ngala liga. Yo moto pela. Te, ngala za moto na boma te pona pelisi moto te. Ngai keni na ngeza ke. Donc mbati ndaka lo baka makambu na bango. On comprend? Naza na te pona bisa bango soki ni orchestre wana tindaka lo baka makambu na bango. Ba bosa na makambu ya grand prêtre Quadra Koraman, ya honorable Sindipo ayebi kutata Mosaka te. Ayebi ete. On comprend? Alo ba bosa na makambu quartier latin. Na mona osala be mission na na mwana te comme Mosaka. Oui, bossa na pe quartier latin. So bandika oh qu'est-ce na bazwi linga ah yemo azolo babongo ana mona nini te. Biso to bi. Alo ba makamu na biso te. OK. On comprend? Bo boy na bio na makamu quartier latin. So ba attaquer mwana na ye attaquer personnellement. Ameka koloba na zolo ba orchestre na bino tout na patron na bango so ka talite ba commissaire ye. Parce que réputation patron na bango. Vous comprenez? Si vous êtes dirigeant. En tout cas. Vous êtes dirigeant. Parce que Mahamuto, le bangana otala été. Il y a le passé dans la monnaie. Moutouma a porte-parole. On a coupé na leki. Azal roi a dépôt na leki. Na mwana muke na kenda ba poto na stable boleka. Mwana muke ba na mbongo. Oye na ke vona ke mbogani. OK Angola. Siko.
Vous comprenez? Donc on a l'équipe dans Maramunyoso. Vous comprenez? Donc à voyager à coup tout en Afrique n'a pas à considérer. On peut ça porte-parole mini devoir. Voilà, n'a quoi à mettre devoir mais pas devoir. Voilà maman, n'a quoi à mettre que aya à s'apprendre dans les grands mots pas patron non seulement des musiciens congolais as patron de la musique africaine. Et puis ambassadeur culturel. Légende, voilà, très bien dit. L'ambassadeur culturel. Donc, ils ont mérité respect. Il faut respecter Koffi Olomide. Donc, ceux qui sont orchestre, ils ont dit oh, maman, ça est allé, on a mis aussi. Ouais, ceux qui ont l'équipe, ils ont dit bon, banda lelo, mon sang a loba, ils s'engageaient, ils lobby en automoni en Ah, donc yo lingi ba reproche on est à la public. C'est ça non? C'est ça que va reprocher mon sac que non biso kesse na biso banda lelo toujours reconnaître mon sac te to lingi azana e muto a rôle ba mamuno se tala yo tala ngo biso te wana na épargner na ngai. Wana na épargner mais pendant qu'azo leka akumisi patron na ye a lobby patron na benga que le roi de l'internet après fini patron muso wana patron mon sac. Secret Bimi que non le monsieur en question a vraiment fan ya Koffi Olomide. Voilà kwanda kalemona na radio. Donc ça dit ngane na bona oye ko lisabatu misu ko tal internet. On a qui paraté na ebi petro na te okoye banga. Vous comprenez? Donc voilà, donc ça dit je n'ai rien à voir na parce que je ne le calcule même pas. Na qui para bangote nana ya te na bandi au fin ngana na finga raté. Ata mambutu na lobaki na regarder pesa so na la ba preuve. Na zo ba mambo ba preuve ezali. Vraiment. Vous comprenez? Ba preuve yo bi le gars po asunga batu. Alors mon appel film wana ninga zana au place azali ba bengisi za so na fudi so azana ba bengisi mbala mo ba tindi mikili. OK. Vous comprenez? Parce que les gars mo po asunga ba preuve bana même ba journaliste bino yebi ba biso batika donc voilà. Donc voilà. Donc c'est-à-dire asunga donc c'est-à-dire moi ils ont mis en garde dans la pesaki. Donc hier nous avons géré honneur il y a patron na yé. Vous comprenez? Ceux nous allons respecter na mise sur bateau. A contrairement à bateau. Ah commission ça va commission na bango ba conseil. Ah commission on nga lingi ça ne regarde pas. Voilà. En tout cas, ok, merveilleux. Comme déjà presque na souka, il y a émission ou bien que vraiment émission, qui visite personnelle. Bon, on a beaucoup mon grand ici. Voilà. Mais le message à souka et puis programme il y a quartier latin et zanding concernant la tournée na bino. Ouais, très bien dit maman. Donc programme à quartier latin ali les grands m'ont pas déjà bino monaki né na lobby ba 2 ans à deux écrits. Donc à part Hervé de Lille. Donc Michel Outa Luanda donc azana kinya on a des écrits donc voilà comme on a bango blana Mosaka na Ronaldinho donc voilà tous on a ba concert tous on a ba tournée belé tout ça là biso de ngolo baté mais ba base de l'album légende le plus important la mabana pas biso biso album mais après demain on a un concert en Angola. Ouais, toujours qu'il y a Angola ou toujours aux frites déjà donc concert tourner dans Moulaï donc la message là voyage non mon donc calendrier est bien chargé. Très bien on lit moi voilà. Donc c'est-à-dire c'est ça donc on a CPL intervention de Didier Sikou pour lobby vérité mon ba mosaka ba bateau bazan on a mensonge. Et puis ce que j'ai senti et pas vieux Didier Sikou avec le cœur. Alors bimi ça pas makamozana na kati ya motema. Mais Mosaka pas bombite Mosaka ya defage bilamba. Ah merveille. Mosaka a defage bilamba veut dire ala awanga nango. Awanga nango. Merveille on a pas preuve. Mais yo wana na ba preuve na ba. Didier Sikou makamozana solo. Azana. Mosaka defage bilamba. Ah merveille. Mnabia Mosaka kenda potote. Tout ça na 12 ans intellectuel. Akenda potote. Place à ça la kana limite ba futaka ye parce que la mona na ba activité na bango te ba futaka e bo ba kara somba ndeni ba futa Mosaka ba futete ndeni ba kara somba ndeni na lobi na bien bakar ça c'est kabeli osombi yona abomi moto na ça c'est poani so ba somba bakar pourquoi abomi moto na ça na l'action na jeep na ngeli banda wana ah oui na eza na valeur ya bakar toi Mosaka na nda kwa Mosaka na vie na ya un mois ya rolia donc sangisi nyoso valeur ya jeep wana arrière ya sika tozala ngo na babeto ngai Frank Stemai nani so za ngo 25 ans na ne mususu okomba na do linga kolakisa bakar ngala na bakar me na mataka moto en tout cas na la bakar me na mataka moto pour ngala ko ka embouteillage tenga na muta vitesse à fusée okomba so mutu mo benga yande nyozo mwelo mo na calculer so mo na embouteillage gelo botika na kangi na demana parquet ngo moto chaud na leki en tout cas mais so na butu na oh mais pas venir batutu ya bango ba yebi kinga za bakar pe ngala bakar ya lix na so bakar les tangible naza na oyo naza na belete mais naza na pédicure en tout cas
je travaille, puis na mise en charge. Mais tableau na moni simanabiso en tout cas Gauthier, au mec un peu ko zoomer c'est bon hein. Ah. Ici c'est de la classe qui parle hein. Voilà donc. On appelle dans une photo na yo na Vierambo en tout cas félicitations. Ah voilà. Donc il y a les jeunes patrons. Très propre. Si ko yo ma bazo ba ngo ça l'émission landa kuna ya ça la 5e émission. Oh ça 10e émission te. La banda on a bakeni kana. Yo o betana ma solanda ngana zo boulene na ko bando tonga kana si ça mamuna ya numu ngana na certificat d'enregistrement. Oui. Na pêche au preuve. So ki ya la kisité. A lobi so émission na mamuna ya na certificat yanga. Au devoir amener nos pays. Au devoir. Parce que moi je dépends des gens. À part salaire au patron n'a pas saranga, ils en a battu balédaranga. Vous comprenez? Donc on a c'est Kofi Olomide. Je suis na Kofi Olomide à fabriquer un logo là, ne pas fabriquer pas tamikate. Donc à fabriquer ngai, personne continue à fabriquer ngai. Donc ça dit na ko ya ratena lo ba bien na miso ba. Ce n'est pas gentil. Donc on a Kofi Olomide à fabriquer c'est ça. S'il arrivait qu'un jour, Bokabana Kofi Olomide, vous répétez sur le Cambodge le Basiko. Oh, mais non, on a répété je suis un ingénieur pétrolier. Si les grands n'ont pas comme ça, porte-parole. Avant d'abouer, nazo la paire, nazo monandi nazo défendre. Ah mais il y a porte-parole. Parce qu'il y a un étoile. Moi tes paroles là, moi je bouger bat. C'est ça. On va. Nazo na lobby, yo zo loba makoke plus loin. Oh plus loin wa bilé yo patron so ina nazo tinda yo o s'attaquer na Kofi Olomide na sani. Vraiment. Non c'est kayo parce que nous na aboué ata un héroté na revêté so na beli. Patron na yeba pesa ngelo gote. Pour nous na posa na ngote. Siko yebisa ngai. Merveille Rambo. Donc ça dit pour te dire nous sommes des intellectuels pour te dire que dans la vie mara mususu nazo kama ils ont laissé aller ba otika musaka. Le a un problème na ba déniler si. Azo finga mututu mais na ebite so azana problème mututo nini. C'est ça aussi na moni s'attaquer na déniler. Là azo s'attaquer déniler si na a comme porte-parole là. Oh, mais porte-parole ba reprocher pour amono za liboma, oza sous normalité. Mais il est fou. Tu as ce gars d'Agine. On a grand frère na yo, Mosaka grand frère na yo. Aza papa, oza grand frère na. Bon, Aza papa, il faut manquer sous papa resté. Papa na bino a commis liboma. Un papa moi a commis liboma au traité ndeni. So mutaza fou changer comme tant de se comporter. Et puis ça est un mutu normal. Au cause d'un problème na batu tout na Congo. Non. C'est que batu tout ba mabe. Yemo so bando tako kesa na bango bolinga ngate na kesa na bino makamu na botsa ngo na nino na balongoli boche ba pili boche ba oh ya solo a s'attaquer na orchestre na bango mais yemo ko azo ta siko yebisanga ozo attaquer ba talibanda ozo attaquer ba orchestre na bino finalement oza nani olingi nini nazo comprendre ete merveille en tout cas nazo lo rango parce que nazo mo ndire lo moi ma bezo comme la musaka je te dis nazo lo clairement boucler repère ba tout raison au niveau na mon nazo tambola ndire aza sous mutute. Pour vendre la santé, alors reconnaître que santé est médiocre. Sotalier, la santé non. Maintenant, on est partout, maman. Regarde mes jambes là, comme je suis là. Et c'est normal, vraiment. Voilà, je suis là, dans la santé partout. Dans la normal. Tout le monde a des pécho. À Kembara troté, vous comprenez? Azari chité ma Kembara pétroté. Je suis normal. T'es $1 et mon nana. Macron il veut sentir en côté. Voilà. Mais hier, si vous avez un danger, Bilambo la takane okenda poteto zoango bakabela ba Didier ando pese bilam ayebi Didier bien moi talobi banda quartier la te banda Didier siko na yebi azoko se silikambo abenga lobi Didier benga otikate Didier opekisonne ni continue kutu au moins orchestre na blonde ba fino kingo. Merveille avant ton 4 émissions oh déjà les 30 c'est dans quelques jours dans 10 jours je pense. Si ko apport na yo pa vie na wingeza nini pour le 30 juin. Po boloba ki bokoma ko lota bandoto. Na un an na wingete. Nazala bercer na musique à wingete. Mais patron na yo za la fan ya ba petit na it. Kofi Olomide aza fanatique ya kombo wana wenge. Ouais. Bata wenge balingaka ete prévenir mo loba kango. Aza fanatique ya kombo. Mais qu'on a bien faire rigole azape de même avis que ba. Na koma wana faire aza quartier latin. Place à ça là, la vie c'est quartier latin. Place à foutre salaire. Place à respecter. Parce que faire Rwanda, la Robert Tamasolo, il faut que ça un respect belé. Parce qu'il y a les seuls, bon je dis pas les seuls, parmi 2 ou 3 musiciens, bah ça là, transfert. Tout le monde a la réelle Rwanda, ok. Bon transférer mon tout, n'est faire parce que bah pesa a signé un contrat dans la musique. Par là tu veux dire que bah côté Moussouba ando foot à faire rigolater. Oh mais il affiche des pays à la tête. Oh, bon, là, on a bomba. Et bon, ça fait avec démentir à lobby que peut-être Magamozo les images sont là, il dit ça à la télé.
alors place une place ba futanga za quartier latin place na signer contre za quartier latin place na yekola rumba le ba benga que Jésus de nuance vous comprenez place à yekola rumba po alonga na orchestre na bango akomanga cavalier solitaire basala le marquis asala orchestre na a mona ika ça n'a pas tenu ayaki quartier latin pas quartier latin lelo faire comme Jésus de nuance asala ba dire monnaie ba chef d'œuvre parce que faire 5 albums dans le bien 5 Aza moutaro minimiser te. Vraiment. Aza déjà moutaro féliciter. Bien sûr. Parce que dans la batu musu ba na album amike. Na boy na ngotanga ba kombo lelo na sympa. Donc voilà. Donc c'est-à-dire biso ba oyo. Vous comprenez? Moi je suis quelqu'un d'intelligent, je respecte tout le monde. Ouais, ça c'est bato bazota la biso bazo mona. Quand Mosaka passe à la télé parce que ngana za ina poto azolo balanga oh ba dessiner azu visa ya bana académie ya bana académie dessiner libata yo zo takenga na la poto na malili na zo mona mambo zo takenga yona na yaki na ilake baba oneza bana na pesa ken pena bina opesa na ngai ta legi munoko mabe ya ko so bo didie pa opesa te so yo lingi na bimisa so na pesa okenango ah na okenango voilà donc okenango parce que za na lata ngote batu ba kanga émission na sala ti le na lata ngote vraiment donc pour dire aux gens que Mosaka bandi mbala moko oh lupanga sindi ba pesi sindi lupanga tanenga bandaka bato kese ne boyoka oh mama tabule mama plutôt papa tabule mama Milabel apesa papa tabule apesa mama Milabel ndaka movema on les a manqué à respect. Ça manque à respect. On a bien na juste pas kanga parce qu'il est ba tourner là ça preuve. C'est ça. Preuve exacte. Vraiment. Maman là le banana ba preuve tout. Na bon marché, na ba preuve. Mais il y a maman le ba preuve exacte. Oh sindi ba pese bon yo. C'est ce que j'aime chez toi Olobana ba preuve. Non ba preuve ezala la puis yo sur le ba sindi ba pese ndako ozana preuve. Yé muto bandi o sindi est-ce que sindi a ebi Mosaka vraiment moi ça bato être femme faut les protéger vraiment ce que na mukili boy eza grâce na bino ba maman c'est ma maman bien sûr vous comprenez parce que maman avant d'arana zemi pendant 9 mois abotaka yé Mosaka wana bato babota c'est maman vous comprenez ya lokola mutu monga mo cracher na mémoire à maman na ya so mona ngo bien même pas sindi salioni alors sur le bateau tout bazon mona ayam tabandi après hier lisou mambo lo baki le la aza mobali a continuer na tala e passe suka le la bandi orchestre na biso balinga mais orchestre no na so bata maile bazali bon sani ba opekisa yo po bazo pe abaluka so orchestre na o na biga bolinga ngate ta muta to sa guerre na ndaku na ba lo kwanga na mo sa guerre na quartier latin no monte comme sorcellerie donc ba tutu ba mabe ba ve de nilesi ba Frank Stema ba tu mona ba ta journaliste ba ta présenter émission qui toko ba Vincent Chulis l'intelligent ba ngayo ba tutu donc a exposé mu ya mutu nyoso parce que finalement est-ce que biso tu wana mana le tout ça maboma même pas par jour à salaire par semaine à salaire 80 missions donc là de lundi au lundi ben mission na ben mission alors lobani parce que l'orchestre na bango album non ebinité alors lobani so ko loba le même ba concert na bino le même na bino yo mona ba sixième nyoso siko yebisa ngai so ba tu bazana orchestre na bango ba reprocher sali mabe ya mabe parce que ça crée un problème Mosaka ça centre un problème parce que biso total la Mosaka parce que ça porte parole ya mutu alwa ngana likawa na on peut s'attaquer na bina filé na Robinho na comment s'attaquer na chana bon na lika na chana pour les gars mo pas exemple munene trop na on s'attaquer na Jay-Z ko pas na Rihanna porte parole Rihanna ko wa lobane non c'est que Kofi mutazo tindai bien sûr tu vois c'est ça en tout cas c'est logique donc faut respecter na bango il doit ça obligé de on a fait mise en garde parce que Mosaka mam nondo loba biso ngana yebi nango za porter parole parce que je réponds par là parce que mamuto zo loba zo tindo lobango on va on a zo s'attaquer na source na bando bomanyo kana mutu tina mukila parce que mukila peut ressortir bamba il comme comme épargner mutu yo bomaka mukila moko épargner mutu te na ko épargner mutu ce qui va péter ya na aucun conseil tant que oui moi na aucun conseil ce qui va péter si OK faut pas le bango publiquement bon Mosaka banda lelo nga so na moni vidéo na Mosaka banda lelo ba analyse lo bakana mamuto lo baketala kaye wana ne mo ba informer biso OK on comprend voilà en tout cas si lelo tous informer na mambo ana te donc c'est ça madame
donc biso tozana bani mambosalize biso obetaka tomisa baalbum les gens des obima biso tosalaka musala biso tosalaka musala Koffi Olomide ça se voit aussi banda musique azana 40 ans de succès na mboko 40 ans je dis ngano na botamité a renyaka tilelo a renyaka en tout cas comprendre donc bat misusu pende bazana donc batala ra Koffi mutu tuna mizabeta musique na Congo tala Koffi likolo prévane so le tour de monter so ba na kosi na pesi avec tout le respect le haut sommet parce que vive Fachi Béton biso to a Medine vous comprenez ngala Medine régime Fachi Béton ouais naza Medine donc notre président que je le salue l'intellectuel l'intelligent oiseau le garant du peuple oiseau battre la biso abimisa passeport diplomatique yé moko na maboko na ye apesi Koffi Olomide est-ce que habite que ba mission sous existe si ayebi pourquoi apesa Koffi Olomide c'est que mon avis sans sa responsabilité trop grandeur voilà donc comme ça ngala na ndaka biso exemple à suivre ça président le premier congolais onzamba yebi c'est notre président il me battre la biso tout il me protéger la biso tout donc comme il y a ça l'exemple malamu biso zolanda na sima donc ba musicien tout boza obligé je le dis naza obligé ya kotosa Koffi Olomide bosala makambo na bino bolo makambo na bino mais kombo ya Koffi Olomide faut bo protéger ngo épargner ngo kombo ya Cindy Leker ya za mama aza mwasi aza mwasi oh le là ça la fierté musique aza maman na musique congolaise vous comprenez moi la musique congolaise ningi za na tout le monde ba mama ta ba mama Milabel ba mama Chala mwana ba mama MG30 Maman Rebo, baza basi yalo wanga na bandi na s'attaquer na Rebo. Et c'est innocent que tout est na exemple. Est-ce que bino presque pour se perdre nango? Même pas. Alors sa fierté à moi aussi. Bien sûr. Vous comprenez? Voilà, donc faut protéger bango. Tu vois? Donc mon sara royo sara parce que tous les mamans doivent se fâcher. Faut pas silica. Pour être femme, pour défendre la musique. Aza valeur na musique musaka défendre la musique nani hier bina de nani quand le mission ça la rana so taliango ba chaîne comment là ba 15 vies et 15 nids il 3 vies 1 vie asa kuna ba journaliste ba yeba la tête vous comprenez donc ça dit ça fait trop mal merveille na la pour ça c'est 4 maman moni musaka anti valeur ce n'est pas gentil comment mutu mona mboko toza Congo arola mukasa la émission banda du lundi jusqu'au dimanche du lundi au lundi comme on dit kofinga neka bato donc on a une émission là ya finga mututu abani na ba combattant yebisa na pasteur ba Denis les sassani à ça l'émission na mona na mona ni yekuta zo telemela kutu mwana na pesa kutu ba conseil azo pesa ba conseil te petit wana za papa na yo bono yo bandi Denis les na kitisi yo kitise na nini Denis les alekio na mbongo alekio na succès alekio na mambutu o kitise na nini alors merveille mboto ko na émission aza plus clair que Mosaka so bazo longa Mosaka na Denis les lelo na siko ba chango Denis za boga ko le Mosaka Olobi Denis les tchalonga Denis les tchala Mosaka Denis za boga ko le Mosaka ok tu boto saka sala to bimi libanda to bon bon to luka 5 filles o ba na bolingo moi solo ba pesa ka ba bise est-ce Mosaka aux attendez ba non non pourquoi c'est gâté merveille alors du matin ka vieille merveille en tout cas ngane na sisi Mosaka on parle mais côté si respectabilité on compare na sisi Mosaka azo ça la honte ya entreprise na bango c'est la honte ngamona mukeo bisanga Alexander kunula asenga na Alexander ngala ba niveau ke ndaka ba poto na zonga Mosaka oh en tout cas ngala ba autorité ba yebi ngayo ke bisanga Alexander kunayo franchement loko yebisanga yango wana na linga uto sana ndako te parce que ngala linga vie privée za la privée on comprend donc voilà pe azana munoko moko facile ya kofinga na comprendre tata mukolo a chelox na mutu na comprendre so mutu yebi ta bule ndenganga ne me dis pas ça en tout cas alors merveille déjà merci na Keisha les réseaux yambinga bien à sepeli na lié na meli en tout cas ba transport à malonga pe na zui donc un mot de la fin pour clore l'émission mot de la fin na meli champagne na meli lo pamba te champagne voilà merci madame et puis ba Versailles scandale bananda kuna ba sanya Versailles eza ba biloko miketo ko la santé ngakudu na calculer ngo te boso na mando calculer ba palais na go ngala go fâché na longo lignon sur na changer les choses parce que les gars m'ont pas allé à foutre en gaï vraiment vous comprenez donc dans la patron mon boyo ok so chete mbomoni yango bah oui ça se voit pour venir ba équipe biso tanga muta sala test le lo momba sombele ka vraiment ba jipa kanda
Tout le monde qui est sur place. Donc voilà, on a ici tout les grands mots vraiment base à la scotch, base à la distraction. Donc base à l'album Légende. Tu dis bon il y a streaming, iTunes, tout. Donc base vraiment base à la scotch, banzembo le roi mon amour. On a eu le Charlotte de Panda, ils ont carrément été featuring les grands mots et Davido. Pour tout évidemment. Ah bon? Ah oui, oh, bisous à blague. Ça Davido a un rêve. Vraiment. Vous comprenez? Il rêve à star rebelle. Vous comprenez? Les grands mots. Un artiste et musicien. Les grands mots, gêne tout baloukarandeye. Après ça va gêne ma cam. Bien sûr. Les autres le Gad Fabulous. Les grands mots ont un apport solide dans la vie. Ils n'ont subi les leurs affaires. Ils n'ont subi mouillé moko. Allez, ils n'ont subi les gars, on a succès. Ils n'ont subi les gars, on a succès. Merveille. Il y a un moment de 30 jeunes enseignants qui va fêter malam na bandaku. On va fêter malam. Moi, surtout tous à la 17, tous dans la période. Pour les 30 jours, c'est un bâtonnier. Ils ont fait l'indépendance. Avec tout le respect, notre président Fachi Beton, merci pour. Si les gens ville à Kinshasa, tout ça toujours na Kenya, malgré tout, quelque part, les années, ils ont la tête pour sécuriser Mboka Mobimba. Donc, Mikolo, vous m'avez un combat makasi. Donc, après, ça va bien. Vraiment, président Fachi Beton, merci beaucoup. Donc, on a aussi tous alana onanu. On a sengi vraiment bon tous alana onanu. Zoumela nanu tous alana pour ça musala kitoko. En tout cas. Donc, vraiment, les 30 juin, on a aussi un bande konanga ici tout bas dans quartier la terre, tous à la district, tous à la bandaku. Donc tout vendre. Mais en fait, au cas d'émission des concerts, au pays ça bande quoi quartier la terre, on a pas soutenir ba vie na biso wa peuple congolais tout, hein? Ba soutenir ba vie na biso wa événement mon les a les 30 on a bien un événement té. Ils ont ba na ba sali ba club ni na bango. On pas ba na ba sala ma événement té. On ba nga événement la mboko biso za mamba bitumba yo bisanga événement. En tout cas. Bande on a biso zo kufa na est kuna yo bisanga événement. Mais selon les dires to que événement les a pas na ya bato est na boy eloka mututé na bandeli susu na boy na ngama eloka mututé munazo respecter nga ba makamu na biso nazo lancer message ta nga na leader d'opinion donc na bato na biso boza la scotch boza la district bo vena bandaku bo fêter kitoko bo kumisi nzambe donc to fêter mokeli une année bâtissa mine indépendance na biso ya Congo donc voilà en plus na CPD na président Fachi parce que nous on était là pour ça et je salue je remercie les grands mopao na musala sala ke monani étant qu'un ambassadeur culturel akendaki na mise à terre verel na moni roi belge Yawa donc malgré tous les grands points à Paris aux États-Unis donc Yawa pour na Yaya memi na ni na musée plutôt symbole donc bitumbo les grands points bundi na moni comme ils ont gagné donc vraiment bilo côté rozonga donc au nom de Kofi Olomide je tiens à féliciter encore notre président Fachi Beton donc vraiment tant qu'un ambassadeur azo sa musala na yenge sengeli donc président biso relation na biso na Belgique ils ont bien ba procéder les biso ba instrument na biso na ba bilo mususu donc vraiment c'est ça vraiment la paix au biso tozo linga donc en tout cas merci beaucoup Merveille na moni le boss David Mangaya au sommité présidentiel à Outalanga la PC Mbote la PC le plus beau hein Cisco Mulongo Cisco Mulongo bako kayote donc na PC Mbote na PC Keren Siku donc Bambote ben na PC venanga nene consalve Sandra Kazadi l'intelligent Mamari Fana Londres na bosanité ya nene consalve patron de Switzerland Clarisse Kolela Baron batutu batalinga donc moi en tant qu'intellectuel parce que monsieur Jacques Diessikuso na lobby eza pona oyebisa bato gay tout le monde au deux bazana misumi balé bazomona ndenge mosaka zo sala ba aventure on comprend makambo faut photo solango calme na oluko même après voyage na comme ça on va en parler et batu na bango tout bazomona oui comment nga komona ngo impossible un porte-parole à l'égard du lundi au lundi à ça ba pona s'attaquer na mututu on comprend oiseau salir image donc voilà la sugiwana donc c'est-à-dire vraiment bato balinganga la pesi binombo tetro que vive la paix dans la musique congolaise donc biso quartier la terre ba fanatique à quartier la terre tout ça soudé donc voilà que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup Merveille Rambo. Alors merci à celui qu'on appelle Ramazani Junior, bien de choses à toi mon grand frère, et merci aussi à celui qu'on appelle l'ambassadeur Audrey Bobo, donc bien de choses à toi. Et puis Papa Lova, moi je suis à Tongo, cette étoile, bien de choses à toi de partout tu nous suis en tout cas pour ces nets moments. Alors je dis déjà merci à nos abonnés, beau s'abonner massivement, beau partager P émission Otolinga Abino prochainement tokoye la bino juste na makambu ya sika. Au revoir.
Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali on va te là qui est amoureux donc malangoué qui me vient. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City.